Bonjour, bonsoir, ici que Zwamio, Nangonga nyonso Zwamio, na bino bae nyonso bomesa na ko s'abonner na kati ya site oyo Les Amis TV ya emoko boss papi moko to esika zali na pression mbote belé. Merci na cameraman le grand monteur héritier oyo azana sima caméra. Lelo tokiti na commune na Kalamu na quartier Matonge na Victoire na salle polyvalent la grâce esika matanga ya ndeko na biso brigade Sarbati wa kufelaki papa. Lelo toza awa tozwa obsèque ya papa ya grand animateur na biso brigade Sarbati. Bokoyeba ba musicien oyo baye awa, bokoyeba banani oyo baza awa na kati na ndenge matanga elandama. Merci à bino bato nyonso bozobengaka mikolo nyonso pe bato bozokoma na page na biso pona émission na bino oyo Congo Star tolobaka na bino eza émission oyo eza ya ba artiste tout ya ba vedette tout congolais. Boutaki kolanda pe bolandaka ba jogo nino balekaka awa, bolandaka ba musicien nino balekaka, ba comédien nino oyo balekaka na kati émission na bino Congo Star. Yango lelo ndenge toza awa boko vivre ndenge matanga eza na kati ba musicien brigade bazobeta na absence aye toyeba banani oyo balingaka brigade de loin de près que ça soit na poto mais batiki te baye kokabola mawa na Sarbati. Toujours bozala kaka toujours branché na site oyo Les Amis TV na humble serviteur na bino tonton Achar garçon noir. Tozokota na kati bomona ndenge nini bandeko bazolela banani oyo baye kokabola mawa na Sarbati.
vraiment toyebisaki bino obstacle vraiment ya papa Kepse ou aboti papa na Sarbati brigade obstacle na ndenge ezalaki lelo et puis ndenge bake kokunda awa toza na maître oyo azalaka tout près oyo atikala na orchestre ya Sarbati yango tozotuna ye mwa baquestion po bato bayeba epe maître Mbinzo. Bonjour. Bonjour les grands journalistes et artistes. Tomoni yo awa na kati ya matanga ya papa na brigade nini okoloba epa bato ya poto nyonso bazolanda yo papa na brigade abelaki no. Bon, en tout cas, vraiment, je précise tous mes condoléances à leader de Bisso Brigade Sarbati, la force qui écrase. Papa Abela qui malade, vraiment, on va se Abela qui soit qui m'attend, soit qui tente, si Bitimara, papa coupé. On a Bisso par là, on a dit, on a mort, si Bit. Alors, il y a un peu Bisso, la brigadier, de raisonner, tant que on a qu'orchestre, papa Keps, alors que premier donateur, donc comité de soutien, parce qu'il y a moi, brigade. On a à chaque fois on peut sa vie, on peut sa musicien, après sa musicien pour que c'était papa a télévisé l'orchestre na moyen mouillé yango l'orchestre ça les ala donc papa ne va pas l'orchestre yango to rendre un dernier hommage na dernier hommage bagan souvenir oh nini osala ngo et papa Keps souvenir à papa la liboso en nos amis sur l'orchestre le roi bananaï sur les cambodali biso atam sous présence dans la kanda na ya oya koti atali ata sofi to sololi ya makasi dans la part na ngai maître Mbinzo na rôle na ngata to bana orchestre na la ki chef de sécurité orchestre to aller ba concert africain ba Congo ba pa to ndokende c'est wana mwa kulune ya laki na kisasa. Alors papa wana apesa ngai ba matraque électrique na ba kraka l'équipe na mon sécurité yena ndako doté biso c'est le sécurité orchestre qui solide au papa pena la gola donateur l'équipe na la sécurité ya wana biso petoye to rendre un dernier hommage. Maître Mbinzo, hôtel obsèque ndenge ezali. Tu remarqué pendant mokolo papa kufaki ti lelo artiste musicien que ça soit à quartier latin que ça soit ya maison mère visibilité na bango foma na matanga ezate eza propane mais soki bao baza ya moko bon visibilité vraiment ezate yo yebi master na bango ezalaki leader brigade Sarbati oyebi so emonina mosu azate bolingo mosu elakisa marathon moto omonana na nsima moninga mpe totalaka bolingo mosusu nde eyaka mais ndambu ya maison mère bazalaki neti baigosente tolaki na bango tolaki na bandeko na biso ya quartier latin bamokusa mbwa tolaki na misa mosu afere balaki bamisa orchestre ebele balai na bango mate visibilité ezalaki te mais baoyo balingaki brigade Sarbati bayaki korande hommage bapapa donc vie ezalaka bongo soko ozali omonaka mpasi mosusu c'est pour ça te remonte na biso kaka tozwi mayele nde na opesa merci na baartiste nyonso oyo bayaki korande dernier hommage na papa leader brigade Sarbati atuka nzambe apatela bino bolingo nde yango wana oyo bayaki merci oyo mpe bayaki te pamal eza mbila etelaka partout na biso eza te. Merci beaucoup. Lelo Sarbati aza na poto ake kuna orchestre bo vivre ndenge ni bo répétaka to bo répétation leader pena voyageaki pour la soins médicaux atika biso la kin orchestre tika na chef d'orchestre Omer Amai la seconde année Verdens on va mettre Mbinzo na chef de sécurité pe cordon ya baleki na kati orchestre to tika la kin na yo bilaka na place leader moi gauche droite c'est côté qui m'a biso autre ça pour maintenir orchestre c'est brigade Sarbati quand brigade Sarbati sali l'orchestre na e biso pe to sali l'orchestre ça mais moi pèse na ne ça pour leader à ça ça la pas bon donc c'est bien merci Omer Amai azobeta drum lokola azobeta moto so ba question ça c'est-à-dire yo olobeli pona orchestre mobimba malobani asuko koyebisa pona Sarbati ndenge olando leader brigade Sarbati a tout un message na tika ya tinelio au soldat na mettre Mbinzo
biso kopesa biso confiance ya kodirige mouvement leader orchestre ezali biso ozali kopetaki na butu danger aerosko tona ndule teka orchestre ezaka na siti na moni kotikaki biso dernièrement na babrigade tosala tozelaka yo so oye tokumeli biso toza kaka bafidele oyebi ke okendaki so mediko oya ya biso toza patient tozela yo okuta biso kaka otikaki biso na kati orchestre baoyo baoyo baza te pama orchestre eza nde yo leader tozela yo tokumbelaka nde ezala moi de personne en mbote napesi kaka mbote ebele na orchestre bombabrigan sabati mbote ebele ami de tout le temps président Los Robert Casquito Fiston Mongi vie de loin Esobe leader Esobe alangi na biso phénomène Esobe ozalaki bambote ebele assiste abrifi la merveille Tati Linda bambote ebele donc tozali en tout cas merci beaucoup merci maître Mbingi merci artiste Fakema artiste na Koko c'est wana vraiment bozalaki ebele na kolanda émission oyo tokomi na biso na suka merci na ye moko le numéro 1 ya site oyo les amis TV ye moko mobos papi mokoto jesali apasa merci na cameraman oyo tozalaki na héritier merci na bandeko nyonso bayaki kokabola hommage ya suka na famille Sarbati to famille Keps bambote ebele epafe nana ale kalambai motema nana kalambai merci na landi mabasi motema nasi mabasi Gisèle Yama na kati États-Unis bambote ya mwana na kosani te Arnold leka Joko Malolo na kati ya Bazano na bosani pe Kabo Mukasoko le capitaine de l'équipe